Mambi Abel, au monde de Singapour, na reconnaître rien à Banzembo Kala. Banzembo, il y a actualité à l'élo, à Betangote. Et puis, ton autre l'émission, n'a comme on a, au Belo Mokozara, sur mon salaire, n'est machine et le bara. Une menace a été détectée. Est-ce qu'on comprend? N'a-t-on compris que Mambi Abel, on dirait. À combien de moi problème c'est comment qui est moi hein et comment moi la cima conséquence il y a ménopause fait ça la bonne et comme ça moi trouble mental moi bon disons peut-être la logique des choses jamais maman bi ba ko luka guerre est-ce que là mutu loka sindi les cœurs so ba yamba ke émission wana batuniye na ba artiste oyo ba banda musalo liboso na bino yakala. Moi je pense à Mbiabel. Parce que Mbiabel a un pouvoir concentration aussi ma téléphone a oublié sa voix. On a concentré. Maintenant on a c'est comme ça en particularité parce que mère a il faut non bien point de vue à mère na art nuance ya Congo na théâtre na musique il faut ba grand ambition ba reconnaître ka ba petit. Mais toi, dans le monde arabe, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont reconnaître était comme Moutouboui, tu reconnaître était comme Tatoukou Bianzi. Oui, bien côté. Mais il faut que tu aies le banasimat. Mais la télé, MJTV, Sambara, Bolima Zapata, Bila, Kolikobo. Sambara, Bolima Zapata, vraiment bon s'abonner. Sambara, Bolima Zapata, Bila, Kolikobo. Sambara, Bolima Zapata, MJTV, Sambara, Bolima Zapata. Mami, Wanza. Yoga, Mami, Wanza. Dani Timanga. Vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire, c'est une émission Oyo pour analyser actualité au Congo, pourquoi pas au Banda ya Lelo comme d'habitude na côté. Je suis en compagnie de mon confrère Dani Chimanga, Yabati Manga, mais sans plus tarder, fidèles internautes pour souffler na spot na biso ya MJ Télévision pour SCP Dissa Binonio Sobolinganga si débati SCP Dissa Binonio Sobolingaka la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja. C'est parti en image et on se retrouve tout juste après. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. De retour sur ce plateau, kaka ndenge na nonsaki na zanga mote na ana Dani Chimanga yako ya pampa mbate so abimi boese ke makambo ezali. Bonjour Dani Chimanga. Oui, bonjour Sylvie Bahati, bonjour na bandeko nyonso bakolanda biso en ce net moment na kati ya chaîne na bango MJ Télévision. Bonjour comme ça à la première de tout, le première dame, la patronne Maman Mami Wanza. Et pourquoi pas na saluer les sous-boyés. Papa Misha, motema ya batu ya mère quoi. Parce que baobi, moi c'est maïele et bongi pas à na mobali oyo ya maïele donc nde to mona papa Misha azara toujours wana po ay ba mpe ko maîtriser foyer pour et bana kozala bien na moni mbabo boye Ronnie Bessial, le rappeur le plus frais na kati ya France wana. Pourquoi pas Kevin Bravo Wanza, donc
yane ayembela nzambe. Donc ba salutation na ye, merci aussi na Olivier Loango derrière ces beaux caméras et pourquoi pas n'a pas ça maître Lia, Mbote maître Tempo, n'a pas ça Lipasa, n'a pas ça Jérémy donc bande ko bazare belé wa auto zarana bango donc voilà. Na moni vraiment très moral vraiment eza zénith té on dirait lelo vraiment Dani Chimanga ko yindisa Dani Chimanga je ngaso esen ko yindisa to yindisi pe gaga au courant ya nyonso ezole musique na biso Olanda ki Maman Mbiliabel et pas de biso Papi Mboma Olanda ki émission je crois ebandi Souka oka ki Maman Mbiliabel alobaki donc Olanda ki en long et en large. Voilà. En tant qu'analyste Dani Chimanga, maintenant que biso ba propos au Maman Mbiliabel atenaki devant de konabiso chanteuse na biso ya mboka Sylvie Leker. Est-ce que ba propos wana muto kwa Mbiliabel akoko bimisa maloba bongo? Ouais, merci beaucoup Sylvie Bahati. To bandana nous na ndenge to so temps ya kotala émission wana parce que ezana ba émission mususu nde batu balobaka écrit à émission net T. Et c'est là où nous sommes lobby mabe, il faut battre tout zongisa. Peut-être et là nous sommes à défaut ya âge. Moi peut mutu so kola. Défaut âge ndeni. Mutu so kola ça mara musu pas ko bossa na te. A rose na perte sa mémoire, a rose na ba problème belé et puis au moni mutu so déjà coufé la mobali, rien que normal. Il y a bien coufé mobile. Oh Sylvie Bahati. Tout ça non marambo émission wana. Tout le monde a dit que Papi Mboma était un artiste musicienne congolaise oyopé à sala exploit rebelle na mboka oyo ngano yebiso Sylvie Bahati ngaza so na ye na RM na vandi so batie na lembi ya koboma nae obayemba na pepe kale. Non, oui, ezanze mwa papa Lutumba. Voilà, kasi bayemba na kasi yango na lo batie omoni ba genre ndeti ya banzembo bongo banda osa ngai bi esala ngai le na okola e moko boye ovandisa mémoire ozomona so na yoki su na je na Nairobi e banda osanga bien na bien voilà mère aza chanteuse moko boye oyo ba markaki ba époque na bango ozomona et puis na tawana soto oloba azaki rival ya Mama Tchala Mwana eso ozomona aki rival ya Mama Tchala Mwana asa musique na ya beti bien mais tant to komi na époque o eza époque na bango te. S'il faut qu'on se le dise. Où est ça époque na bangote? Époque banansi. Où est ça époque bandeko na biso ya basio bazo bima bima. Voilà. Mais Barbara Amitsaki na ligne moko le roi yepé aza le roi bango ba mambi ya belle mais par rapport au pays ya taille na ye kitoko na ye permettate. Ozomona nga le Nathalie émission oyo basali na Papi Mboma Sylvie Bahati na koso ote na regretter na ba point belé. Voilà. Mbiliabel, ce qui vraiment aza chanteuse, aza musicienne, ya Congo, a Congo tenir ba propos musuté devant télé. Abi selon ye, azo reconnaître Cindy comme chanteuse congolaise parce que Cindy aza chanteuse kasi te toke non. Cindy Leker aza na rwandaise. O ba bundisa biso. Cindy Leker ayembaka na Braza. Chimangazana mo mukonje moi rivalité mo entre Mbiliabel na Cindy. Mbiliabel aza mama Cindy aza mwana. O mona te que problème on eza louche. C'est pour cela si Sylvie Bahati na ebiso na yo mona problème mo c'est que Mbiliabel abanda o tia Kofi Lito ibanda kala e banda o simba te. O moni kala Nathalie émission. Mbiliabel ando tia Kofi Lito ibanda o simba te. Kala Nathalie émission na comprendre que Mbiliabel abanda o linga Kofi e mo ba se forcer na balolenge belé alingi Kofi atalika boy et puis chose grave pourquoi depuis Kalala maman Mbiliabel alobaka ngote azeli karaton Cindy a eu place tant Kofi a confirmé Cindy officiellement mais maman Mbiliabel a boti courage à obinisake azo reconnaître c'est pour cela tant yo reconnaître Cindy honorable vous comprenez Cindy le cœur sur Talia Zajara ba fimo boy beaucoup plus alinga rolobate so moni Cindy le cœur à lobby c'est que et ça lui moi ma bé mon boy yango to mona ki affaire à manike bo moni Cindy le cœur aya ki a lobby parce que mona ki trop c'est trop tu vois que quelqu'un a loba finga nonga mona ki sensu sala ngai boy benga ngai boy j'accepte mais oloba boy non
tu es ce qu'on a fait, il y a maman Biabel. Cindy le cœur a coco répondre été. Pourquoi? Parce que Cindy le cœur a autant non ah aza maman a vivana papa na biso le roi taboulay. Bakabona na pas taboulay. Pour un problème neni supposons. Lelo oyo na musique neti na tawana ye babando reconnaître ye abandoli so batuni batu na tawana Tchalamwana na Mbiabel beaucoup plus batu babando le banane Mbiabel parce que maman Tchalamwana to bando tike les places ka ya ba mutouage on se comprend sikoyo ezalo ko muto linga azonga au top. Le problème, maman, il y a un problème, il y a disque. Abi Cindy, Azana disque, mon côté n'a marché. Azana disque, t'es à banzé, moi, belé. Azana banzé, là, t'es dans le lobby, boy. Cindy le cœur. Tu te rôles, Cindy. Est-ce que tu es bien pour l'album? Tu es bien pour la banzé. Tu es bien pour y ma banzé, moi, batu mususu, ton den. Yé, tant que yebi Cindy, attangi combo Cindy. Attangi Cindy pour l'album, to pona. Cindy ayemba ke pas battu. Est-ce que il faut que le makamoussou soit clair. Au moins, les Congolais, tu vas vivre dans le Moroboy, sur aussi là déjà. Non, Mambi est bien aussi là. Nabi est net natao. Mambi est bien à côté studio. Cindy Leker à côté studio. Babi va pour le numéro 1. Ba pour nanan. Le choix est clair. Mambi est belle. Au moins, tu vas reconnaître rien à Banzembo Akala. Banzembo il y a actualité à l'élo à Betangote. Et puis ton autre l'émission n'a comme on a au belo moko ezaka so muto salaire ndenge machine le baka une menace a été détectée. Ton autre l'émission na oh na komika place moi boy namoni papi mboma zelana maleme zelana mambi ya beto ebe biso so aza mama aza parmi ba icône ya musique la biso musique congolaise mais et là, on a qui a séparé un côté. Voilà. Maman Biabel côté ma, papi mboma côté ma cobina, mais façon maman Biabel a zo qui poitrine nae, a zo tout c'est pas papi mboma. En tant que maman, jamais que non, il y a bina ne bongo. Non seulement c'est et surtout que moi nae marque ta boisa qui pour Biabel. Yé abinara. Biabel abinara bongo. Du fait que si go a mon position na yété. Na musique ya Congo atali que rival na yé ou ezalaki Tchalamwana esi akufa et puis mère Paul Luka beze chimanga mais je te dis na bi omonde ti na minute so le bisendité na bi ndeti na minute tala musique ya Congo na ya ba fi obanda omona ka mabanga na bango ebanda okende pambi ya bel rebo asa album ni rebo album ni est-ce que vous comprenez? N'ayons compris que Mambi Abel, on dirait, à combien de moi problème, c'est comme qui est moi, hein? Et comment moi, la cima. Conséquence à ménopause fait ça la bonne et comme ça moi trouble mental moi bon disons peut-être la logique des choses jamais maman Biabel ko guerre est-ce que pendant mutu loka Cindy le cœur so ba yamba ki une émission wana batuniye na ba artiste oyo babanda musalo liboso na bino yakala so obotanga pona yo otanga nani. Moi je pense à banda Mbiabel parce que Mbiabel aza voix moko boye ba voix ya Mbiabel tala voix ya Mbiabel ya Ferregola ya Cindy Leker car eza le roi ba voix ya ba Carlito te yo te non c'est par rapport à ba voix te baza ba voix le roi ya ba Carlito omoni père na biso Carlito atika musique ikutu ya mokili no yebi ke so ba betika makolo na masia na baba batu bazunga mabo Carlito to kanza le roi azongi na mokili maza mokili te azane kota nzambe siko Cindy Leker aza bongo est-ce que yebi Cindy Leker ti lelo na musique chrétienne ba réclame à voix wana pas sûr na yebi so ebo Cindy Leker ayebani ka pas kofi to so na pembe kasi to so a pembe ta kutu kofi e moi le ba bien oh vraiment na comprendre te na kuta un jour musuna cool matope na tunie voix pena moi no oyeba o sala la ngote pour ba le ki Cindy la génération e bazate na minute na bien
takutu na uti ta vidéo moko boye lobby Olivier Lowango mopao afuta ba musicien na lobby abengi bango na palais na na mo fleury ta Cindy Leker avandi na kiti boye afi na téléphone non na mona musicien na bongote bolimbisanga vraiment afi na téléphone na simbisko micro aoyemba yaya au forcé te ma afi na téléphone ngabi nzamba lola kofi alinga sa bisoni eza lokwa réponse Cindy Leker apesi Mbiabel roko yemba te concentration a aussi ma téléphone a oublié sa voix alinga za concentré mais na oloba na yo te ngala so apembe c'est comme ça en particularité mo parce que mère ake mabe comment il faut non bien naloba point de vue ya mère abike yi naloba boye naloba boye na art nyonso ya Congo na théâtre na musique il faut ba grand abiso ba reconnaître ka ba petit mais toi na monde arabe yo biteke yo pendo za boya pe na batu soupe ko tout mo pe ba boya ko ba dani chimanga to reconnaître était comme mutu boy to reconnaître était comme tatuku bianza oye bien ngote mais faut que to lo bana simat mais na télé te dani chimanga to est-ce que monite to pe exemple ne loko mambi ya bela lobi wana est-ce que Cindy Leker penda soki ata ndenge basala ke ba bengisi ba artiste bati avant na pembeli mona mambi ya bela okanisa opesa mambi ya bela mbote bon na ebité na ne place wana siko moni ju wana biso nyonso to ya lokwa to sara ba émission soto kendaki MC événement mo boy ke bavandi batie Cindy Leker avandi a mère avandi a apesa mbote te oyebi biso nyonso to koma ni Cindy Leker pe wana nini ke impolitesse avandi bena pembeli na mambi ya bela aya koti apesa mbote te mais to bosa ne loko mambi ya bela lo mambi ya bela za complexé envers Cindy oui babi Cindy moi bato aloba Diego Kutu na bien Diego Kutu aloba wera nso na complexé et pas hérité donc mambi ya bela pas za complexé na ebisi yo kotala ka boy mère za complexé et pas ya Cindy toka na yo kika alobi ka ke a reconnaître Cindy te na bien mère a comme un problème. Kofi Olomide a outi okoisa ultimatum a cité ba kombo ya ba chroniqueur o ba leka na télévision pour na ko salir réputation na yo ba kota na vie privée na ye Kofi Olomide a lingi lisusu te abio a ko oser tour yo parquet général et ko atteindre ye vous comprenez Dani Chimanga tomona Kofi Olomide a beta concert Kofi chante Taboulay Kofi chante Luambo est-ce que Kofi peut arriver un jour peut tout le monde peut Cindy a Cindy chante Mbiabel non Cindy chante Mbiabel kuto ezali souté peut-être Cindy alilaza na ba penser wana a immortaliser le roi ba serre na bango le roi ba Mbiabel c'est que déjà ne logo Mbiabel yemora lukeli Cindy koloba ki a reconnaître été bon ata Cindy ayimbi banze mbona pona yo mona ngo polémique ba mingi ezake pa ba mibali ba wera ba jibe les polémiques et comité na ba mère mais kasi te même ba vieux wana na bi tout le monde ba komi kokangama oyoka oyo il faut attaquer Ferré attaquer Fali pour makamula et pe tombwama moi te nyo sonner ko boma musique na biso bon en réalité entre guillemets eza ko boma musique te ngalo ba musique ya Congo il faut polémique ezala mais problème ezali obi musique à Congo il faut polémique ezala wanton zimaka sine maman Mbiabel aluki polémique na Cindy te maman Mbiabel siko aluki polémique te aluki ko dénigrer Cindy est-ce que vous comprenez oui quand on dénigrer il peut déjà polémique mais kasi tu polémique yango oh ya aluki ezala ndenga mabe ozomona même Papi Mboma je pense là si c'est que mission M sur na pembeni yemo bani c'est ata yo moko na bien on ville na bien on ville a créé le comme boy peut ça baisse quoi na biso Sylvie on na ville ville na biso so ki ka balobi concert eza na ville toza des orchestres so bo beta na ville ezaka carton ezaka orchestre ya Jibe na ya Kofi au mona ke ba cadre ba responsable bato mbongo na biso mboka ba okende bon ne Mbiabel alobi boy basaka elo moko Cindy Leker aloba j'annonce en ce moment na obeta ta Fleuve Congo Hotel
na ba jour abeta un album ni te na bien bon totaka ako interpréter ta Kofi tonde ayemba wana siko mambi ya bel atata baya pembeni boy abeta ba Nairobi tota ce que pas nani etonda est-ce que vous comprenez et ça par rapport il y a temps et ça likambo temps azaki mutu moko soki alinga ça de la sagesse moko le plus élevé Cindy akoko tia pembeni à reboter Rebo ne chante pas. Non seulement ça. Rebo abeta rabanzembo na moko boye ya banini. Tu m'as pas kuna mona ki maman Mbiliabel quoi azane pesu na succès te actualité pesate anga senga ta Cindy pas Koffi Olomide que non. Ata featuring. Tout ça ata featuring na Cindy. Merci. Au monde lo wango. Concert moko biso. Nazo bisayo. Et ça babiloko oyo. To pese exemple. Ba faire basala ngoti. Faire alobelo moko obi. Na dynastie etika kana mutu moko yo envisager yembeza na Koffi Olomide. Poni apoti a oki posaka sa featuring na Koffi. Toye Shaingenge. Toye Shaingenge ibuba. Wa sake pa ya Jibe. Ye wana yembira wera. Na moni kutu wera zone a diriger clip ya Shaingenge. Peut-être Shaingenge obinise la biso ngo d'ici là. Siko yebisanga na ba basi. Basala ba featuring ni. Bon, faut ba. Est-ce que yo mona Mbiliabel a sali featuring na moi sinene. So tali ezaka o soki Camerounais moko boy soki Togolais moko boy ayembi na complexe de Nichimanga to lobela on eza mais c'est ça konzima muninga te donzo oyebi no ke muninga na leki o mais o sa neti te omoni ba voix ya ba Cindy na Congo ba voix ya ba Cindy etika na ba voix moko boy ata zata ata koli to bandomo Cindy a le roi Céline Dion na Congo si comprends voix na yo wana Dani Chibanga yemo Koffi aloba que non Céline Dion a benga kaye kwa tu na ye ba nouvelle à Cindy siko yo yebisanga Cindy le cœur aza Céline Dion idole na eza Cindy le cœur na siko yo yebisanga tanga koma Mbiliabel yebisanga ozomona soko ye na nini na podium ozomona so ye na podium omoni Cindy le cœur ndengo yoke na studio na podium po yoke bongo so yo yebisanga Céline Dion akoko saka featuring na chanteuse ya makasi ya Congo ka Cindy le cœur. Oui, et puis ti Koffi aloba bongo na ndimite ke Koffi akosa ki po Koffi abi dani Céline Dion abenga Koffi akosa na hotel Koffi na bien Koffi en tout cas chanteuse nona aemba ka très bien c'est mon idole na bien Koffi Olomide atikala jamais kokosa banda musique oui tia komi lelo akosa te vie Koffi aloba ka vérité ta quadra ta maître Chobo maître Chobo na bien agwada kosa na hotel ozo comprendre azala na ba Fali azala na ba Jordan Kusa azala na ba Gibson azala na ba Soleil Wanga mais pour nini kasao apportaka choix ya oloba c'est où tu le bas tabi na telemisa Cindy tangelanga 3 chanteurs takuta te na ba chanteur na ba chanteuse oyo baleki Cindy o so pena Cindy akoti alati casque à part faire donc faut qu'on nzima mutu tant eza époque mutu na faut qu'on nzima maman Mbiliabel oza maman na émission wana mère akendaki mabe na émission wana mère akendaki mabe maman kende mbangu trop jamais okoki ko déplacer ba mot c'est ça c'est ça Cindy aza parmi ba icône ya musique congolaise aza reconnu a remplacé bango valablement omoni so omoni Cindy oyoka pas cité que maman Mbiliabel moko boy oyoka pasi ya maman Tchala mwana te po Cindy kaka so alobi na simba micro na yemba Mbiliabel so pesi mkongo bo oloba wana oyemba Mbiliabel to nani so alobi pa yemba maman Tchala mwana Cindy aza chanteuse moko boye ako incarner batutu siko zana Dani Chibanga maman Mbiliabel abimisa kenso siko Cindy aboti courage à senda sake pa manike aleki liboso caméra abandi ko attaquer maman Mbiliabel abenga Cindy impoli kasi yango problème yango ti ta mukolo abandaka mwana muke yaona banda yebiso so bakutani place mo boye Cindy abete kara nde wana biso tozwa ba micro to filmer ka wana to bien ta Cindy a manqué mère et puis mère mukolo peso salelo ba problème ni azango la Cindy mais je te dis
Quand on le baki on dirait Kofi Olomide. Kofi a fait ses chances. Et puis le roi Bakoli, Nabi le roi Bakoli, ils appellent bien vieux quadrat, tant non mambi à belle. Et ça peut bois qu'elle a tendu sous caca. Déjà Bakoli. Au bois qu'elle a ta mère Missou. 67 ans, on a 63 ans. À bois qu'elle a ta mère Missou. Alors. Ah si, ça s'appelle mère moi. Pas si on a un papa taboulé, pourquoi le bail mère boy. On comprend que mère a un problème à bolingo à Kofi. Nanzoto, parce que Kofi a ya mutaba âge d'habitude. Ok, maman au Kangama Cindy boy. Bon chanteuse, mère moro boy, Azad exploire, Azad, n'a pas la mère et surtout ta. Narabo, na ebisio ta, ngama ambia belle. Banda na okola nazongi sa akutu ba vidéo na ye soka mère atie no bi yes toko tika na kozwa pe mwana mwasi moko te na musique ata na taille le roi mambi ya belle et puis na minute o mambi ya belle atike le roi ye moko mwasi mukolo chanteuse ye moko et puis il faut encadrer ba leki na nyonso wana na bana na nyonso atike pe na devoir munene ya ko encadrer ba Cindy le cœur ba Tatiana Cruz ba nani ba maman na biso au ser na biso pe nani donc il faut pas banda se référer pas na voilà il faut que pas banda se référer pas na mon que Barbara a un problème moi à consulter ah mambi ya belle Cindy a un problème moi mambi ya belle mais si ko so bando takeka baleki na ebisao bon ciao pe ah ye te tant leki nda oboye comme problème nga tala ke mission wana mambi ya belle salata vidéo reconnaître non Cindy mso bossa na inde kombo Cindy nga senge bon eta bossa na ki po muntu ali bosso yo fa ko tangeza nde Cindy donc ça non vidéo tanga et puis no yeba te ne mission wana mère ata posa ko bina ngo esila ote mère abinende Naibiso Sylvie mère azongi singa posa Dani babi mkoso te nkomwa Cindy te komwa Kofi te oliate kasit depuis ka Kofi a officialisé vraiment libala ena et puis naibiso tala ke ba okanga internet et comme on a ba chaîne nyonso ebandozaka Kofi Cindy ta balala ekutu mais internet c'est un monde d'actualité. L'actualité moi il faut toujours colomber là. Et puis alors que ça nga bien, mambi ya belle avec beaucoup de respect au ça nga bien pour ozongi singa pour ça lisuna yoka générique à Kofi et tout année. Yango mais ozongi singa pour ça nango. Abina tout année. Ah? Yo tala émission arrêté. Nga Sylvie ya okate. Et puis tout année non est-ce que na mona nde bazobina mais sika o yo so ba et tout année na tango na miso marque tab na miso marque tab bon mère abina déjà boto ebi mère amu que to mère abina toujours na like so non c'est Rolex ça peut être no like na bien ta wasko yonde timbi ya ben Olivier wango na telema so na telemi o zonga bien mère pena mère atali boy Olivier, mère a saïboy. Ngasko le roi papi mboma. Yombi ya belt. Vandara pour na respect. Nga ligate basi. Pour na respect mami, maman abiso mama. Aye ta akangisko akangi papi mboma boy. So na oyo bate na komo mituna. Mère omo na papi mboma on dirait vieta boulay. To ndire nan. Et puis la présence à moi na et Marc Tab. On m'a dit Marc Tab alongwemba moko. Alongwemba moko na. Maman, moi ça papa. Je vous dis. On m'a dit taka réaction à Marc Tab. Alongwemba moko na plateau, akiti nemba moko na se. Ozo comprendre? Et ça ka bien. Et ça banzembo mususu, batu bakoko lobela na munorote. Et puis to boyite yo maman. To boyite oza langa nzembo. Parce que bina bo na plateau, zo bina na papi mbomo comme tu. Bon mère ya bina ne bongwa. C'est pas bien Dani. Otala ete na nini na mboka moko akendaka soki Nairobi je o mona telera obina na perwana ya bina ne bongo donc ye eza normal musique ya mère
et ambala batu na ba danse na wana dali chimanga comme ko chité voilà mère Orlando maman Mbiliabel mais éviter so ko pesa e conseil en tant que maman en tant que artiste conseil ni ko pesa na mimo mère Orlando voilà nga conseil na ko pesa maman na biso Mbiliabel wana mère na nga na lingake trop banzembo na esala nga vraiment kitoko mingi maman Mbiliabel omoni eza bilo mususu so to banda osango na kibomo na l'air ozaki jeune fille eza normal na miso abat mais tant pour pousser ni okoli eza ba certaines choses il ne faut pas le faire ba danse mususu il faut mettre place wana akiti sango non et surtout que ça peut en public à télévision concert même pas na concert mais c'est à koli il faut moi atika ba danseuse liboso te bakola est-ce que Kofi azaka na boto azaka na ngoka la wana est-ce que Wera Nsona azaka na boto azaka na ngo par rapport ya vie artistique ya bakola ataku tu soko zui ba père na biso yo ba yembaka nzembo ya États-Unis we are the world so tali ba père mususu wana ba manu di bangu kutu bakola si on voit papa abiso ba uto okufa ba verkis est-ce que verkis ça ça qui bongo ba kolaka eza ba âge mususu okotabo ata ba koko wendo paix à son âme est-ce moni ba papa abiso ba wendo makambo ba ndo sana kibo jeunesse asala ngolera koli donc oza contre na ba danse ya maman Mbiliabel et naza contre nango soit telema ki ata bini ye moko mais pour na peut-être ba danse soinem te sala ke te soit bina ye moko bon problème te soit bina ye moko na plateau papi ngoma boya ite point oh na bien angaza ata distance papi mboma non moi 1 mètre distance na 1 mètre na bien papi mboma là za non jeune garçon et mzo ba non envisager pe que Mbiliabel asimba loketo na ye pas simba loketo Mbiliabel tu vois boya ngo ngana zo ebisa yo mona Mbiliabel wala ba je yo mi batu boni baba no lula yo mona Mbiliabel aza mère Orlando conseil pas maman Mbiliabel azaka non vrai chéri et là on a separa maman Mbiliabel akoli na beauté na ye na taille na ye o batu musu ba perda ba taille et puis na comprendre que maman Mbiliabel azaka fia buchute ye peneza pena ya obota nganga mère waka kitoko mais par rapport à kitoko mo saboli ya te na saboli mère na nda mabete na ebisika Olivier wako sogi ba internaute si bien sogi te la saboli mère te na ebisi mère nde makambo il faut yeba keza tao ba sindi wana na minute oyo komeka te époque na bango komeka te so ye pena na studio yo poser sindi a poser obima ndeni omona te Kofi abomba asindi nde Kofi asala ni abimise bino sindi ya moko boye to bokomi sindi taka zwaka nzembo wezoleka na lopango bavoise etali nani lindalike Kofi azonzaka lindalike nzembo ala so ebeti kaka on dirait ebimisi sikoyo on dirait eza nzembo donc banzembo moko etikala donc voyez Cindy eza bongo donc honorable Cindy Leker je te salue maman Mbiliabel te na pesi non Cindy Leker pe mbote na lobel pe mère ah oui honorable Cindy Leker mère le roi ndimi ote biso ba journaliste de ase waka honorable na bango oleki bango obeta ba yana bino ya kala o obeta pe na baleki donc zaka bongo mais nga zela pe honorable yembela biso ata nzembo mo ya nzambe na ndenga bien wala ngane la sengi et ça peut bien na zonga ndenga nda yemba na cool matoke abeta mwelo moko et ça bien Mbiliabel Cindy Leker akokoza rival na été aza mwana et pas Mbiliabel voilà donc ezangoka likamba reconnaissance bon ndepe faire aloba oboyo sai mokina c'est lui qui boude papa Madilo aloba c'est lui qui boude naka boude dali chimanga mot de la fin na yo par rapport à émission na biso ba dédicace na benyo so balingaka yo voilà mot de la fin nga par rapport à émission oyo na yebika na betisi na nga batuli bakute na léser batute na lobika vérité rien que la vérité merci beaucoup na maman Mbiliabel merci na ba artiste congolais nyoso oyo balinga biso o ba pesa biso
Tempé tolobela makambula bango. Merci na Quadra Koraman Kofi Olomide na Galanga Pro Kofi te. Biso la chaîne na biso so muta sen malamu. Toye tolobi malamu. Tolobela mutu nyonso. Tozate kakao tolobela Kofi. Tolobela Fali, tolobela faire te. Mais mutu na vie azape na préférence na. Moi na faire écoute ndima musique a Fali. Et bon ngaso na ndimi na nga faire gola. Batu musu ba mona ngo mabe. Faire azongi saranga madilu na mutu azongi saranga pepe kale na ndima ete. Donc merci na bilo nyonso bo talibiso. Merci na ba Wario. Merci na ba Gol. Te na pesi bango merci po bango pe batala biso. Batala nga Dani Timanga. Ba Wario merci na bino ba Goloa. Ba Gladiator. Ba Kofiet, ba Kofifi. Banani sus. Et pas il y a hérité Watanabe. Ba Spiritas. Voilà ba Spiritas po mokila mo chanter na kala ba na oza bongo te batu na batu ba koma batu na bango. Donc merci na bino nyonso bo prêta biso toujours ta na bino ya otala biso olinga bino makasi. Et puis nga yoka bino gumoko boye so bo ta ba vidéo na biso bo partager angaye. Donc yo muto partager la vidéo, yo muto commenter. Ba mbote na bino et puis eloka to senga bino, c'est une meilleure façon de soutenir jeunesse na bino. Abonnement na yo et ça abiso bien. S'abonner et ça abiso isusu elengi po to ebito zara na olukwa ndeko na biso. Kotala kaka te, au s'abonner, au aimer et ça rend moi bien, au commenter. Quant à moi, je dis merci na la première de tout, le première dame, maman appelle ça sentiment na batu et puis moi je suis Nzambe, à na crainte Nzambe depuis Orléans wana na kata nazo ebisa maman banda za na mama bondeli prière nazo ebisa banda maman za na mabondeli ti lelo et puis muto Kofi ayemba nze mobimba ezaka maman mami wanda la première dame d'Orléans misu ba yemba bango noté bosa no effort pe ba yemba bino na vie et oza bien bosa papa Misha na bien yeku tout so na bosa neza lo wana ko komela kisité papa Misha de Paris moto moko bien papa moko très bien tanyela komba papa bino otanga te po bino bozaka touche à tout na pesi sous ba salutation na ngai et pas ya Jérémy Jérôme moko boye na bigele na aussi ça tende na toki boye a solo là et puis na pesi pote na lipas à côté yebisa nga zela ka so na kebo na zu moi quelque chose wana na lie na nini et ça nga bien na pesi passe mbote maître Choboro yazaka toujours wana oyo ye o sa moi désordre yebe na betaka ye komeka note ye akanga mana yeme abeto kaka maître Choboro ba mbote na maître Lia maître moko ya propre ya soya ya pembe makasi na pesi mbote maître Tampo nani MK aussi na pesi mbote na moni susu mwana ya docteur Nico na pesi pe ba mbote ye mingi ka turbo na pesi Roni Bessian mbote te oui bana mère vraiment voilà wana ya biso Roni Bessian déjà ozonga kala mingi bana pe ba ko na bonzambe nazo bisa o Roni Bessian malgré rap mais bonzambe toujours et Kevin bravo Mwanda yekuta emela de Nzambe Roni Bessian la ozonga kala mingi te na moni pe fi moko boye ya mwindu boye ya muluba sala ra Fallon donc na pesi pe Fallon mbote moi si moi boye ya muluba yakanga kanga elongi mingi Fallon bambote no yango wana voilà je pense nga silisi là. Merci to comme vraiment et puis bambote sou na bosana mutu moko Olivier Lowango papa na Jérémy derrière ces beaux caméras donc le boko toujours comme na suka émission la biso nga ko longwa nga analyse populaire na biso beaucoup plus to beteli sula maman Biliabel to linga ko mingi toza contre yote oza parmi ba icône ya musique congolaise na biso conseil na biso to pe souci na biso ezalai kaka ba propos o tenaki contre Cindy Leker il faut onzima mutu tango azana envie cause ya te jour Cindy otezo likolo ko comment Cindy nous t'aimons beaucoup Cindy Leker as artiste musicien non
tant que tu as envie, il faut qu'on dise maman Biliabet Olingako Mingi, Cindy Lecker Olingako Mingi. Merci beaucoup à les patrons des musiciens Nyon Sokofi Olomide, les grands Mopao, album Ma Légende, Eza Djana Marché des disques, balle des matchs, Ezali, les 24 juin, rendez-vous, Eza Moko, Nasta de Martin, Ferrego, la Jésus des Lions. Merci à Olivier Loang Oazaki derrière la caméra. Merci à la première dame d'Orléans, maman Mami Wanja, Moté ma papa Micha, merci beaucoup. Merci Nadani Chimanga, Galabino Tokuten Mikoleza Koya pour un nouveau numéro. Il y a émission Nabiso Analyse Populaire. MJTV, Sambara, Golima Zapata, Bila, Kolikobo. Sambara, Golima Zapata, vraiment bon s'abonner. Sambara, Golima Zapata, Bila, Kolikobo. Sambara, Golima Zapata, MJTV, Sambara, Golima Zapata. Mami, Wanza. Yoga, mami, Wanza. Dani Timanga. Vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.